Salut, bandeko tout besoin d'abisso à travers votre chaîne Feza TV RDC 207 de la presse, votre humble serviteur. Moi na mobali ali tutu. Bo teninga rigueur tena baki na ko kata mandefu. Ti ba ko kunda mwana mboka Lushima. Njati. Donc toi na matanga allez-y comprendre bato bo se pena liwa muninga za malamu te. Donc tozo lela vient na biso ya idéologie Lushima ndenge ka ezala. Jéri Cometex le quoi na la raté. Na biso rabino ke na parola la poudre te pona benda ben héros ba journaliste ba yume belé ba lali bazo benda libundi mais ngai Jérémy Lwemba Rolex na balabala tozo luka ba information tala ndenge na kutena mwana Kongo wa mibele abgangaka na générique a so faire pese mwana Kongo fils aîné moto akenda ba poto moto abeta basala minene na faire egola to éviter mwana Kongo pas faire egola to éviter problème nini. Et puis tu rebeta moi mukeli solo ya ndeko na biso Gloire Olangi ndenge atenaki ba propos par rapport à faire egola mwana Kongo pas ex musicien à faire egola moi 10 minutes ka réagir lo sako ndeko nanga papa ndeni niko pesana Kimi ezali fils aîné ouais Kimi eza pepele bon soki muta na bia oye munene muta za na hôpital a osana Kimi abo soki sokutanga na hôpital ndena zolo babwe oye munene donc moni boye donc Kimi ali Kimi auti ya osana te obike ngana yebeka sona kutani na après ko longwa J7 na mona mwa Kongo komine ba ville ko la ba tala ko musuni nde ba komana ngo longwa ba orchestre bokomo yo kelema wa meyo santé c'était mai kaselo ko rabe zo bedisanga ko longwa makambo kala oh donc longwa yana ngo makambo kala tellement biso siko tuza batu ngana za mwana Luzitu nga utana nga baton donc ba bengi Congo central nga za mwana kinte donc on dit mabenaka na TV uta oh minga utati bongo mboko batu bazaka awa o barenyaka bazalaka wapi obike ya mo bakino bamona ngo na uta te to uta après to sangani na bana kini na ko uta bana ye na to sangani na basoda bikuta neta na ngiringiri na yaka na uti kuilungongo na ngiringiri basalimba moko mariage za mwana ngiringiri na za mwana kuilungongo na komela na ngiringiri do na zana no mwana kuilungongo après ne ko komela na ngiringiri donc siko mba moko na to sai mariage kuilungongo na ngiringiri foko lo ba place uta ya wana zolo ba na zana lo mo na beta na zolo ba pesa position na yo bayo ka wana do ta na beta ka ozana mbanda na bandal après ne ko beta sangono e panzani ponga na za mutu mo na beta ba slogan so na beti slogan donc fo mo na ngotina ba bato théâtre ba komi ozana mbanda orke formateur na ngoyi o samba ka bongo o seka na munoko lela ka o bimiselaka wana ndio ba slogan na beta siko yango siko na minute na zo beta pesa position na yo ozaka hakuna be ozaka sukuna te yepi yango beto biso beto otuna yo pesa pe position na oza pa faire boza wat bonde omoni matama boyeske na koza sukuna oh boyeka nde omoni ngai oza apika tala fufu tala mai tala luku tala maza wana soka ba slogan na ono betaka ba slogan donc sozo cha mai fufu tala soko zo cha mai fota na no poussière za na ngweza ya ndeni kene na bango nani nakena bango wapi kene na bango na biloko wana esala bango plaisir bo siko na sala na banda bango kala bien na kena bango po siko muto etoni te na ko beti loko mobo awa pesa position kasi mutu apesa position na eti yo zaka na chaîne wana zaki bio changer na longwa et bon muta vérité loko ngabo kolongwa makambo kala katuka mamu mantama wemba longwa kana zaiko kestera longwa kana viva Sampaio longwende Victoria mais yo pe olongwaka 2 fois nako panzana 3 fois ngape na place na lingasko yango bilei nanga sikoyo wana olobela yo pe wana nani oh mena koloba yo pe olongwaka neti shikito pe alongwaka te tozaka na ye alongwaka azongi panzana 3 fois tango akenda kobeta na ngola ye moko apanzani 3 fois moi je ne pense pas que oloba na shikito moninga na ngape so bersi alongwaka pa wazeko ayepa fere akepa wera akesusu pa héritier yekuto 4 fois l'idée on bana ex patron na yote te wana patron nga muta memanga na ye amemanga déjà musika donc ye to wana problème na yete nazaka nde sukuna te ko longwa makambo akala mais o balongwa bazala bango ebele to évoluer na voilà mwana Kongo lelo aza carrière solo to azala bandeko poto mona dernièrement bouti Angola la bashikito ouais Angola wana tokendaki ezaki Paulo Tudilu
mutu asaka ba mise congolais ba voyager pe wa sala pe ba mise ba longwa ba orchestre ba leader na bango te kwa mema bango voyage po biso to ba tumoko balela biso pe na ba Luanda wana to saki na ba fan na biso me koma ki na tamoko bazo mema biso soute na ba voyage wana siko bato akoma ko senga situ yo ndeni situ ngana beta ka susu mana ke to bazei lamba ko lufutula kwangu anika longa salu wana siko générique wana ya boîte noire siko bato bando zela mindeni mutu abanda sangono Tanzania azoya kati Paulo siko ayebi ba gaz na biso wana yango ayaki en tout cas fo mwana Congo Shikito Kunzado Pampa japonais bon tusali makiza tokebeta moko wana makiza ke ba orchestre nyoso to esimba te banda na ba mikolo bela kutu ya na leke panzana siko wapi susu esimbi te ay makiza ko lobana ebi aka histoire académie makiza eza force d'ensemble donc mutu aza na force na nuye moko nganga moko na ko cha instrument na ngai na yeko chango na Birmanie na bandi pe ko bwaka ko mona tabato bolafa bo ba ingiri na poto ba yebike après le kolenge bosenge nzombo bato nzombo bakoya na ba ndambo so ozali jana mo findambo bato moko boye okoko exploser na yo pe donc makiza bozo évoluer na bandeko ouais to so ko évoluer na bandeko to saki générique wana kombo na ngo bambuma ndeza bona to sali clip de tant to sa clip bato wa comprendre kaka donc na bimité jipe ki sazo lamba ngona to chana bandembi ba mungwa biloko mo ya mike japonais azo ko po japonais yana ba seben mususu abeta ate na maison mère siko ya ngonde azo beta yana ba seben mususu abeta na maison yana ba seben mususu abombaka mibetela kate na maison mère ngabu na kamwaki akomi ko bwaki sanga vuma ndenge ngana lingaka akomi ko bwaki sanga vuma tana yebisika lini ukabasanya basani oyo ya nzoto lini ukabasanya basani oyo ya nzoto basali confusion na nzela kikozo baniki nzoto na lini ukabasani brukoto yo ndembi mukongombika obi ko mono boye est-ce que okene pas Noël te pas bandela formidable bon wana za orchestre batu obi na mono na podium à maison mère kapoza na ba japonais ba peso conseil te japonais na ba solo mongo boyezo senga nga ba clip o na nango ebeta mapo na kala pe na ndo bulaka na bwaka pe na japonais bo eza mambo ya tempo obi lelo ba générique zo raté makasi si tu ba côté mo wana mo lo bia solo ezo raté mabe omone ti côté nga azalaka ya bino pe roya ko kati côté nga nazalaka cha premier générique to betaka ya lubuku lukumu après we ko cha boîte noire do talaka na YouTube okomona ba générique onga na ponga na panzaka nga muna bandaka ba makamu ba générique nyoso nga na banda eza na combien de vie na ba générique onga na banda kité mais nga na tuna directeur na bino moko na tuna pe bana mai na bino mo ba bi okomaka improductif vous avez une création te yango banda occupé te ba me maka ritinzele ba poto yozo tikala wana solo binde wana bana ngiringi ba olinga te ngam na lobité bango nde ba lobaka ngande na sabu ngamu na pesa ba cri kuna na mouvement wana na pesa akutu na leader na biso do na zoloba so na kosi na zo pesa nimero na ngai bongo mabenga na pesa na leader na biso maloba ayembaka ya ba Kikongo o pesa papa Hervé donc omonika ekomi makambo ko kangisaka ozo kombana donc tuna nga makambo yo ba wala nenga bien papa Hervé moi na ba nenga mabete o ba vérité monsieur senga ko loba kaka bon omonike tellement to ko sano émission susu ya munene na ina suka nanu muke awa bongo to ko ya vima to sala vima siko ya mobimba ya ko kangama mais linyuka basani na linyuka ya nzoto bazo sala confusion na nzela ki kozo bani ka nzoto na linyuka basani zoko do foye bakake linyuka basani ya nzoto do émission wana ke ya na ina pesa ka numéro na ngai bongo balanda émission wana mususu ke ya 00243 89 61 60 485 pour Rolf Musolongo déjà zanango Paul Muntu pa zanango to Chaplis pa zanango ba bazanango tende ba Guilhem Fiscal nango la ba nango ba luwa wa bazanango donc bokozwanga après bongo ya siko na résidence place na za ponga na vanda ka place papa wemba salela la vie est belle somo donc to banda ma place à Sota place ba sopela mutu couleur place mvua mavanda kana momi ngasiko na vanda ande wana siko to poussa na muke to tonga muke oyebi Gloire Olangi te ouais Gloire Olangi na yebi oyebi afi mo wa sa émission fort oyebi kebe ex patron na kangisi na vérifier Gloire azate tout ça les formations Gloire na minute za na parquet ya kalamu paradis liloba lino ko ba papa Hervé ozape moi na ye okolo ba ne pe bu akitisi mutema
te ye asaka ne mission omoni bino nde bosaka mission to fulanaka bino bozo fula biso bango pe bazo fula biso donc papa atika makambo na alandela mama ndule na ye ye déjà Jésus so comme olanda bato komona te akoma ange faut azalaka Jésus ndenga azalaka Jésus koloba no sepelisanga aza déjà Jésus so me kolanda makambo bato komi ange akokoma ta ange lut mais siko ye siko aza déjà Jésus faut azalaka Jésus po biso déjà ba ange ne to ali voilà donc atika ko kitaka na se ye aza déjà likolo faut azalaka amema biso déjà likolo siko bato se so comme olanda bato se mabe donc yango naka papa tika ye to zala na bango na se yo zalaka likolo padre donc zalaka likolo donc ezaki ka ndenge wana voilà to sisi na yo na tala obike ba fan no bazalaka tina ba journaliste bazala ba fan nao nazala sko fanatique ya miseleki te donc betela ngo batu obima na yo kaka otika batu na elengi wana miseleki te wana ezaka somwa basomba yango wana siko bamemela nga na Hollande. Quelle inspiration? Kasi nga na créaka on parle en français, moi je crée simultanément. Voilà. Simultanément signifie le fait qui se fait au même moment. Donc au moment wana mais nga na tanga mwana kongo kenda chiki nga kenda chiki nga na koli na mboka donc après chiki na landi mama na bilanga azaki na ba distraction te donc na utika chiki na landi mama na bilanga mona kutu damazi na nga ba memia na bilanga so na utika chiki na kelela na bilanga donc classe na bilanga donc azaki na nga na ba distraction te donc nga na yango na zoluba ke moi je crée simultanément signifie le fait qui se fait au même moment donc tant wana siko mindele ba ya ko somba miselekete yango na betaka eloko wana ba somba lelo basuki na Congo bayanke bamemela mindele miselekete mindele basengia banda ngiringodo changwe do somo na ebisa yo donc yango na bemema na on sait batu lobi so ba bisko lelo zonga pa les padres ba fan pela basangisi pena l'arbre peka Palestine zonga pa ferigo bon tout ça musani surtout ça la ngokaka soki moni place moko mo mfunde ezali olingi kimboka 3 mfundi neni do so place mo mwan saki ezali nalo ban saki so bakisi so nsaki fundi ko te compliqué nga so place mo mwan bwenge ezali voilà to silisa vraiment même yo ndenge ça l'émission boye ozana posa un jour moi eloko mo boye oui alors soki mwa mfundi ezali bo kuna ngana na problème na mutu te kuna balongolanga te balongolanga te saka likambo moko boye mwa mfundi nazotala fufu nazotala mai donc fufu mai nazocha ondire nazo comprendre poussière ngo za ndenge nini na cha fufu na cha mai donc fufu ekoteba alors émission wana mususu ke ya ndeto kolandela mambo yango merci beaucoup tozaki bongo na mwana Congo fils aîné oyo to solo na ye vraiment il est vraiment artiste yango mo na ba leader na biso bo protéger ba ndero na bino azana ba inspiration belé mona ko on invite soto kozonga pour na contact banangola surtout banangola ouais neti ba Guilain Fiscal numéro nangeza 00243 89 61 60 485 yoni matumona ye azana ngo déjà 00243 89 61 60 485 kolongwa makambo kala katuka mambo mantama mais wemba longwa kana zaiko Kester pa longwaka na Victoria sampa donc ndeza boyo pe olongwaka donc wana ni so biloko siko na obulaka ndena salaka voilà kitoko merci beaucoup j'espère que to komi na suka to pesi mbote makasi na bana membre nyoso balanda Algérie Cobetox malgré mikolo bo solo la tena habite so Wester et longwe côté na binondi Zola de la Cruz ma meilleure chemise côté Algérie Cobetox Wester ACP là Francis tu muluba cher mutaloba langa kokoma PDT IST za $4000 na ndenga bakinya pe na scène de $3000 pour ozwango eza bongo te paradis lumière miwolo na sepela na tonton moko boye yebena bige Algérie Cobetox nga na mukongo na ochelo lar oke no kata makambu ya gouverneur na vice gouverneur et puis na pesa bino information vice gouverneur na gouverneur baza déjà na prison ya Makala ba sambi parce que toza na état de droit. Donc, on a des informations, mbangu vraiment. Deuxième information, Mike Moukebaï est radié dans l'Assemblée provinciale. Balongo lié parce que la plainte est l'équipe est belée. Voilà. On a information à Pessibino par rapport à Netka G. Et puis, Serre Nabiso Mimi, oh, Yasalagi, vidéo à moutakalisation, elle est déjà. Tara Makala Mikole Romisika, et Luka Batupena Bakota. Donc, état des droits et bongo. Merci. Naya na biso mona suka la bino yo ya fachi Jerry Cobetox leki ba Rossi Mukendi
leki ya ba Thérèse, leki ya ba Fumu Kimbangu. Tozaki na mwana Congo fils ne to ça ne mission moko vraiment ya munene. Mama Gi moninga ya mama Titi na pesi ombote belé, mama pasteur Titi la source na pesi bambote belé, vient nga Claude Ndombasi na bosanité base nanga ya IDPS na Londres boke déjà les 17 président Tshisekedi azo kita na Belgique wana président Chibaba Benda biku le bras ya papa chéri akoma makamba IDPS. Et puis na pesi mbote na vient na biso Bogis Bopema combattant ya solo lelo azana ka ya changement Alempela Tchakulenda wa yembela Tshisekedi Nzembu pe esimba. Merci beaucoup na bana tout ya poto, merci. So lingo benga ngo finga numéro na ngezali 90 36 30 165. Obetika ya Willy Musheni fongola ba petit na yo. Ba boss ebele ba ndoka ba teta ba moni okomo kaba. Ba komo wela. Ya Willy Musheni fongola ba petit na yo. 90 36 30 165. Merci beaucoup à tous les abonnés. Il y a chaîne Nabino Feza TV RDC. Il y a Mama Bella Dinganga, moi à Londres solo. Et puis na président Nabiso Raphaël Walukonk depuis présidence. Alors pour la reboucler, on va saluer notre vice-première ministre Wakwetu Machi Wamoumenu Gilbert Kankonde. Donc babi na famille ba géri Keba mais état des droits en fin mutute pour la famille na biso vice ministre za de Rolandara droite venanga Mike Mukebai zo moi leçon parce que politique za ko finga mututata na ina mama na été au moins ba radio na assemblée na provinciale. Merci bye, on se retrouve dans l'émission. Ciao.